www.potonapoto www.potonapoto kolanda emsusu ngisuko salananga buete nanga muta sikana makambo ngana yimbi nanga mingi tena kana iloko moka na imba oningo nangai olele singa mingi na putu so biso bita bafitini biso mo eshapa yimbi na moto yambo tana saka makambo sika te wa moto yambo yimbi na eshapa moto shikita zoni mwana maya saidi sana mouvement bino boyebi kaka bande baba toujours les règles humaines donc il faut t'avouer ta moitié aussi pardon to sala ka ni porte na ça la ça biso makambo ya bien ouais ma bive malinga ma kopesa biso yango te ya bien dans la ça biso préféré mo monaka to mo le miroir ya RDC www.potonapoto. Bien, notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Talalelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julie Botala Talalelo. Dans le cadre de Mekato plus introduction, le Mbokate de la presse, nous avons toujours dans le système Infukama, des télémas, interprète tout ça, on a une émission Talalelo. Émission nzamba sali mikolo émission eza sikaloka ka deseno ba descente émission yambaka mutu tout à distinguer un domaine pe émission beta parcours na yo ça dit ozalaki nani pe okomi nani yango intitulé za talelo sans plus tarder ba l'émission talelo to zali bongo na studio ya RTNC et si ka plutôt ko surprendre ba artiste et musicien ya Ferregola kata studio to beta masolo to ebape orchestre ya Ferregola comme na niveau nini comme na niveau nini ya studio et puis banani bakoyemba puis banani bazui banzembo banani bakatani na message musupe ezali awa ya ndeko na biso artiste musicien Ferregola nani ya Ferregola Shikito azongi na ndako papa na ye to beta masolo ngo tozala invité na biso to il s'agit de Matadien ndenge zara toujours to beta masolo boy ba mingi oboy ba quitter avec les Mbokate de la presse ouais Matadien mbote ouais sali na bana pote impressionné za na ba ba talo na émission talelo. Ouais, sentiment dans la attente, mon rabino et ça là un plaisir. N'aie que bana pote baja c'est pour la bas la mangambo yo yelinga. Là on appelle même la banque. Ah merci. Na pesa non mbote bongo na les boss la mine ndovo azali bongo patron ya site na biso www.potonapoto et pourquoi pas na madame na Flozi la belle des belles. Bono moko boyebi déjà qui est Flozi la belle des belles. Koto yo mère mila bela dinganga madame nangai donc na pesi bambote be na mima wetu na seki pourquoi pas na Neves Pabilto Carré VIP pourquoi pas na Mamet Kiondo en tout cas na bino no soma bolanda biso mère mila bela dinganga to continuer Matadien ndenge ni en santé. Ça va très bien quand on monitor na studio to travailler micro à cheval donc na rep na ba studio to travailler dit tout le ça toujours m'envoie bien donc kitoko santé vraiment normal kitoko santé vraiment na groupe union so elengi vraiment ba yelo ba maloko to kuti bino na studio awa photo beta ne masolo ngo vraiment bo disque za na niveau ni ouais disque ne za na to comme na soka to presque déjà na soka bientôt là présent salbalide ne agis ça pas balide check la peut-être ba dédicace ça pas mixage et tout ba clip alors ça de me kalaté bana poto bana mona tine bi game so poto na poto bolela ngo ma donc bo ça bien mon avis bien biloko to là ba niveau mo élevé ta album na miorenge qu'est-ce que j'avais dit donc qu'est-ce que j'avais dit mais tout le monde qui peut le solo mo peut beta mai awa ya Marcaus akenda ki na peut tant comme ina ngo Marcaus na prison likola qui impolitesse na ye ko manki ba respect ba mambebele be ba direct na télévision na peut pour na yo n'éviter on est dans la c'est les cas bon on a tikolo mona nangesa makaza mankam tout atanga ko mo mutu songolo pakala so ndengini donc et non accessoire et ya qui l'équipe là niveau parce que J6 n'a pas mon salama mon ndenge comment singe la donc baza ba bête ba pas bougrete donc ba tala ki ba cheki bon ba pimsi lipanda azala ki mutu mo na ko ba azaki ne ka détenu pour un temps asala ka 3 4 jours si je me trompe pas donc abimane et les canons mais ça il comme grave peut-être ngeke sala que non tembele na ndenge ba nga ba sala que non ba financer ba lier ça que non pour ba ba fina tu maman moi j'étais le premier jour au Bakanga Marcaus na quartier judiciaire j'étais parmi les gens au bakenda batali bosso juste après monter en bobiso to zala ki na meka pour solo parce que biso tout batongo so ba batuna biso chile batongo so mona na ba batuna biso so coopéra no iba coopéra pe na matadi mo bo to solo ki pour la solo puis vient ngini OK Timbara c'est bon Timbara est-ce que yo vraiment pe ndongo za pe faire go la pe so pe chance ya nzembo be ba vocal
Dans un premier temps, dans le bilan, Nzembo, na presse parce que Nzembo, tu as une chanson, et puis surtout le système de Gémo, tout ça, la membrasika, tout bien on va innovation. Après ça va qui chaque album, on a mis ça 3-4 personnes, moi, on a n'engagé, bah tchaka pe bah chana bah on va vocal now, mais on a mis juste on va vocal. À nous goya, sur une zamba ressouri et yakara. Toi ni on est goya, toi on peut presser, toi on peut posater. Donc tu peux si t'en attends quoi. Vous en avez bien précédé, vous avez peut s'attendre à attendre le ça plaisir na baïba talo partout dans le monde. Aux gens ça va on a logo oyo beta ma blog oyo beta tami bale kaka. Je pas na poto baby risa dani non mwasika. Kolanda susu ngisuko sala nanga buete na nanga muta sika na makambo. Ngana imbi nanga mingte na kana iloko moka na imba. Olingo nangai olele singa mingi na putu. Désolé, on le laisse na pleurer. A petit balo fenanga ya kamingi mingi na butu. Ale fungola na tala. Obo melinga nini, chéri fungola na mona. Ola telinga nini. Na rose, na bokima ina bilanga. Komi na tango kobuka e komi na jino kosa ba mana problème. Fungola na tala. Obo melinga nini, diki fungola na mona. Ola telinga nini. Bebalela ka mon maman na sala donc ils a eloko mona yemba ils nga bengo devoir à domicile pour belé ba comprendre des musiciens za mutu moko fo apporter un plus na mato ya bato makamo asika to mona bato ba ya ba saison to leka ba ganga mais surtout maman vanda ya cheta vanda saison to leka bato ba ganga ndeni expliquer donc bato ba comprendre toujours solo là on comprend matadien abaki oyemba likolote aganga te akosala mamu système na kovanda ndenda vandi sa bango na babolingo nangai tala vocalité bani bolingo nangai onde muto sa leadership mais avocat ya mbala ya omoni ba récital ngo mona na bangola partout tout kende Congo kut kolobate vocal esali que non na koma célébrité na bandenge mo mais bat ba changaka impressionné bateau parce que nakati ya disque na bino qu'est-ce que j'avais dit moi ba featuring pezali parce que Junior Kosi pas en pour ça pas ba moi ba featuring parce que ndé faire go la boire moi ba featuring trop ba featuring ko ba comme tel les ali frère vane ya na nzimo boss na ngoto yemba na mona ka so binga mixer na so moko na tanga ko voter mixer na so moko ba yemba ni déjà nzimo wana ngamona fona bi keba mais chez anon ba les anon na tête ou beta non ba le biso za na ngote système so ndeni te faire bien musicien congolais moko musicien na biso ya biso bita ba featuring biso mo échappa yembi na moto yambo tana saka makambo sika te wa moto yambo yembi na échappé moto yembi na guide digital moto yembi ayembi nzema maka uzima bengi msusu vibration to yemba ne enso matadi ya ka to beta sala mo eloko moko muni ba featuring o to beta no lisoro oyo tala lelo kandi to baga tala lelo shikito azongi na mabele na ye na ndaku na ye na ebite vraiment solongo za nondeni ouais makambo to tunanga ya gabe to ko dia ibina kata bundes mon fait que je sali ya na ya nikayenga mon ami de toleta shikito zongi mon ama ya sali na mouvement bino boyebi kaka bande baba toujours les règles humaines donc il faut avouer ta moitié aussi pardonner donc papa boboto to benga papa social ya pamba te prévenir nzemo ne to sala Zuma nzimo wana to éviter soki yango beti pe shikito azonga na maboka papa ne même ngamoti siko na comprendre nzimo wana donc ayembi alobi ke no mwana ko kenda ke suka fa zonga na maboka papa ne est-ce que boyambi pe na motema mo funga mape cœur ouvert c'est un frère nga kuna na ba souvenir rebelé parce que nga tona ya mouvement muto sunganga lokola shikito na kanga ba cœur pour orchestre na ba stricting na ngotambola non aidanga na ba cœur ya koto fo poser boya koto maloba boye pona mutu aidanga trop et départ na e salanga passe na lela et puis kozonga na e salinga plaisir ayi baka ndelo kwazolinga sala c'est tout PCP champion za pona na on préfère au solo mambola na prise ngana za simple musicien lo kwa shikito lo kwa ba ya to bana mouvement et avec le temps à petit né ce qui le petit chant c'est bon bien pour aller que shikito baksa empire du fils na niveau moi sakanate na sein du groupe Jet Set yo yebi ya kenda ba poto a contribuer dans le mouvement malgré ba mabeza là mais il a été parmi les gens au bas c'est pour que c'est le lopé était le donc to ko sala ka ba ingrate moi na mayaza a été au travail to mi maboko funga ma c'est bon merci bon boyambi moi na mai maboko funga ba il a mis ba na partout dans le monde na Gila Lokeni na Sydney Langa na Junior Kosi mon ami na Casa Paris pourquoi pas na mère Mila Bella Dinganga pourquoi pas la Neves Pablinto carré VIP n'exagère toujours vous êtes partout bolanda biso na disque qu'est-ce que j'avais dit et ça combien de chansons
Dans un premier temps, nakolo bato comme na banzembo ebele. Mon président na système moi travail même matanga mo na bangi. Na banga na so banga. Asali plus de 50 chansons. Ebele ce ko ouvert ça. Combien? Plus de 50 chansons quoi ko pona sous 14 to 15 à boaki. Mon nga travail à travers bongo. Et puis ce qu'on a kuti yango bongo na rasaki ezane tembala libu basinga oh yebo kaka. Ayi maka banzembo ebele poni kaka boaki. De ne pas tout travail même sur na voix ese baby. Tout travailler nebisio niveau mo sana dans un premier temps na copie s'adapter parce que moni naza vraiment tedi ni copie s'adapter album mais parce que moto moyi naza lokwa moto a train ya makambo biso tozo dépend yamba masolo moto ya mbonzamba lo yemo jete niance to yaza lokwa moto ya train ya makambo soki ya lobi a tie date biso pa petit ne toleka to ya to copie sa ba date mais nenga biso ki biso nani pe to mona mamozo ke na bi kala te to éviter MSP mois prochain MSP mois na donc mais ya carré bien doit retenir ndé ou une émission tala lelo ngana kolo baka ke non pona nga na bisa ba que non nazala na moto ya mo webi nenga bandela nga masolo nenga zwinga nenga zo matsanga na pesa ka exercice moi muke biba lelaki et cette fois-ci c'est Matadi maintenant qui va pleurer attends vous calmez le moi muke na ebiti sona ko mime pona to beta déjà loko mona ntemo na ngai didi chombo petit ici loko mona to ko tsana kindo o Matadi lela c'est la pe bango na émission tala lelo moto moni émission na landa ma forme junior ko saibisa nga risque makambo fotika ngo na TV émission landa ma forme nga mo banga ikoma obeti lo nembo mutu mo abimi ote plan nga na sa lo ka bolo plan na bino po na ebiti so ka lisolo na fonga na tala teme na carton ils ont un impact à ma vie bat bella bat bimana banga ba kimbangu ba comment ça s'appelle encore kingabwa plus de 5 personnes ça même émission ba finga ngai banga ba diminuer même patron ngai pourquoi ba humilier ngai mais c'est bango nzambe na likolo asa système mon est vraiment tout là et puis moi na ba tchanga ngo jamais na ça limere bimaka mon numéro de téléphone ba partout dans le monde. Ouais, numéro de téléphone nangé ezaka bongo pe na suka ngo bino bosere tu vande yango beaucoup ma peu fier yango non même pas on est genre parce que tout le monde biso bana moto moto za bana moto éduqué to sala ka n'importe na sala la ça reste pas maramu bien ouais ma bive mal nga ma ko pesa biso yango te ya bien dans la ça biso préfère mo monaka to mo lo miroir ya RDC ma moto sala ka ne to la ta ne to sala ma mo biso sanju po mi senga so bimba tu vayaka ne bat ba proche biso ba msi so mo ko envie ba mo linga ba commander ngwa to mettre exemple à suivre na ba kino na ba ndenge bat ba c'est là ba mona ba yo ka numéro contact ça na ba réseaux sociaux na banda Facebook eza Ris Lomingo WhatsApp Imo Viber beaucoup contacter na 00243 81 760 44 70 00243 81 760 44 70 benga bo benga to solo la na ngona maboko atu mama babenga bosolo la uzana toujours maboko masolo pe ya bien ya ba bêtise te kanela ponga na ngona mbuzo ba te donc ba na masolo la bien ba buzo bande non moni mtu susa ko bengo pe ka po a merde ouais abebi so moral et tout ngana na mo ba concentration donc solo na ndemo bientôt solo la bien moi de trois personnes ba ba otalo partout dans le monde tsingana pesa mbote na Fouzi la belle de belle moi si à la mine Dovo ngape na pesi mbote na madame mère Mela belle dinganga moi si nanga na pesi mbote na mère na Mima Wetu pesi mbote na Neves Pablito carré VIP pourquoi pas na chinois noir c'est-à-dire que on t'a fait ma Jésus chinois noir do yekoto na pesi mbote na Saint Bombo Prince Bakali na pesi mbote na Arnon Vuma Gonfin image ndenge zara toujours so bi madame aza pesi pe mbote je l'ai makambo yo so madame aza na pesi mbote est-ce que ngamoni aza bona ko sanga madame c'est mbote madame nangeska za ebi mon amour je t'aime beaucoup Bambote belé chéri nangai na pesi ba etu bala nanga ponga na mutabato en tout cas ko limi sanga na mi ko pesa bambote kota bato ndo matisi mungongo kota madame chérie je t'aime ba mission na bino comment so na beti na mission na gaz poto na banga ouais ari so sal même mission boki ngate nana bato limi sanga na boka va bato na pesa na boka temena pia bambote na ndinga respect quoi na pesi na on vient nanga Berado princesse amunda bambote belé ya dada bambote belé ya Tirigola Oligola Bionique et ma Marie Makese maman boutele so moto ya mbo papa social papa mo lambo boto oazo fungula bana mitima ba niveau mo na na ko lo bate Bambote belé et na pesi junior ko sa in London bambote belé na pesi Tédé matin de la Londres bambote belé maman na Nice Ezekiel joyeux anniversaire à petit na Ezekiel et na pesi à Fifi la membre de Charles na kata Grenoble bambote belé Aminata na pesi bambote belé et na pesi souci pongé na Londres et na ki elle
États-Unis pour nga na muta bakam nga na tamboka na Gila lokene aux États-Unis. suka na PC Jean-Luc Bambote Belé et Maraniège Kondo Bambote Belé Bichou Mulumba Bambote Belé na PC fils Mavunga Bambote Belé ya Michel Makungo mon vieux et na kina Japon so mon ngomona na ni Japon au Japon na ki el Japon au makambo na PC noko Japon Bambote Belé et Yves Kembo Bambote Belé Yves Kembo et sans oublier na kiti Dodi na kati Australie na moni Jeffrey Mantoni les kabata Dodi Mantoni Bambote Belé et bana tout ya poto ya Vincent Umberto mon vieux propre Diki La Rose ya Vincent Umberto motema maman Jeannette Bambote Belé Diki La Rose Bambote Belé na kati Belgique et na PC batutu ya beaucoup balo Chic Mbelani mon grand frère propre motema ya Fifi Bambote Belé bino tout na lingi bino mingi Glody Di Carson mon ami de tous les temps Era Ramsès de Tigre Faltao Paulin Bouanga la Bossante Eddie Makitonche mon ami de tous les temps et sans oublier Angaïn de Koficher Sengayo Yebi Franche d'Ouest donc Bambote Belé tout boza tellement belé na lingi bino mingi on est ensemble yedo Mozamba Mozambios mon vieux donc Bambote Belé quoi. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup Nandengo Legine émission Tala Lelo. Dave les bourgeons na PC Bambote Belé Dave les bourgeons de quoi désolé donc. Merci beaucoup Balandi émission Tala Lelo na yebi botu za message na bi artiste musicien ou bengi na koma matade artiste musicien evolo ka bon orchestre faire gola. Notamment je tiens à remercier les boss la mine d'Oeuvre pourquoi pas ba ino so ba soutenir vraiment Botala Tala na pesi bino so vraiment mbote na pesa na insister bongo na mère Mila Bela Dinganga na Flozi la bede be na mima wetu na ko bandela ka na bango na bakisi susu Freddy Maimba un grand merci na mère Mila Bela Dinganga bo s'abonner na site na bino www.potonapoto et misera bino ba source d'information ya malonga. Merci. www.potonapoto